Bande Kobalandi ya émission Balobeli Mboka mbote na bino esika bozali esengwetondi o mitema poete ngai wa bino Serge Mfwamba moluba boende na eli susu mokolo mwa lelo pona kosola na bino obe mai matali politique lolenge na lobaka ete politique ezali bilei oyo ngai na mesene koleya kolia pe koleisa bino poete soko to kolobela Congo oyete banani bakolobela mboka oyi bankoko batikela biso ezina mboka mosusu te lokola République démocratique du Congo mboka etonda nkita mboka etonda mpifo kasi peuple congolais aziko bénéficier te na biloko bina manson peuple congolais aziko bénéficier te na bodwinyoso ya mboka peuple congolais aziko bénéficier te na ba makambo nyonso ya kitoko ya République démocratique du Congo lolenge na lobaki la fois passée était to sengeli bongo kozala na bolingo ya mboka eye soki tozana bolingo ya Congo te Congo na biso ekokenda liboso te soki tolingi mboka ete mboka ekokenda liboso te tomonaki nangi plutôt koloba likambo moko awa oyo ya mbote na sala émission ete na monaki vidéo moko mama moko ya na monaka mingi na makambo ya IDPS babe ngé soko dusho soko nani azaki kolela koloba ete azali kolela po ete amonaki liste ya bato batiaki na bato bakosala propagande ya ndeko Tshisekedi Tshilombo alelaki alobi pona nini batiba mama te alobi pourquoi ba mama bazali te ya leli makasi na oyo alobaki mosusu etali ye ngai nakangaki kaka leli pona nini batiba mama te nango wana nasepelaki komona sikawa na parmi ba candidat na élection présidentielle na moni mama Ifoku azongisi lisusu candidature na ye ayiki mpiko lolengo atiaka na tango ya ndeko Kabila zalaka atiaka candidature na ye losako na yo mama esengwe tonde pai na yo poete mama wana atiaki ba mama boyika mpiko poete mokolo ezali pe bino bokozwa bokonzi wana yambote na talisa bino pona nini na lobi masese tali ba mama bokoye bayango kala mingi te na bosa na te koloba merci mingi na oyo ngai na bosa na kate oya bonde na mingi pona émission et prophète Konde Polo Dominique na église liloba na nzambe mobimba confession religieuse na mbote na bino esika bozali bongo na kotalisa bino moto na yambi lelo na yambeli bino pe mama moko oyo déjà bosi botala na émission et Balobeli Mboka mama wana Ben azali bongo présidente ya fondation na fondation na utakala oyo fondation wana botami bongo na kati ya province de la Mongala na circonscription ya Bongandanga botami na territoire ya Bongandanga ezali pe circonscription électorale de Bongandanga yango wana na embeli bino présidente ya fondation Rite Ngbanzo présidente ya fondation Rite Ngbanzo na yambie lisusu lelo na biete bala Bongandanga bolelaki mingi bolobi boni bokolobela Bongandanga te bobwaki si Bongandanga boyena ezalinga ite ba papa ba mama ya Bongandanga ezinga ite ezali bato na bino nde ya Bongandanga esengeli baya awa nazala kobena moko oya yaka na émission ezali bongo mama Rite Mbanzo na biete baike mosusu na Bongandanga pe bazali kobenga me oyo to mesene na nanu awa oya akoyaka ngonga nyonso yango na zongisaki ye po eto makosolola bongo na ko présenter bino ye bomona ina itando po ete ba papa basi ba pelisi miso bakoluka komona bonzenga ya moseka ndenge to yambi moseka na plateau to yebaka ete na télévision tango to lekaka ba mama batala kabiso mibali bakotala pe balobi bingambe ba mibali mobali ya pembe lokola mete wine kankolongo bakoyela kotala na ba mama pe tango balekaka na bete ba papa ba utondaka na TV bakotala émission bakotala pe ba mama bongo na kopesa mbote na madame Rute Mbanzo oyo azali présidente ya fondation Rute Mbanzo mama Mbanzo Rite mbote na yo mbote papa Fwamba o babengaka moluba ya bwende na pesi yo lisusu losako. Merci beaucoup madame Rute Mbanzo ya liboso ya mbote tokoto na makambo
makasi topé to solo la penza pour être na territoire bongandanga bazali kolela bazali koluka komono ya bango pe moto barobi ete uta yo kima bango okomona na te baime yango mama ngo na fondation na banda aya awa to komona eli susu te likambo nini po ete bana bongandanga bakolela présence na yo pe ya fondation na yo. Oui, merci Papa Fwamba moluba ya bwende na question na yo posé ngai. En tout cas na kimate nazali ya bino na lobaka ke nga nazali ya bino pe na kotikala ya bino. Alors nazali mingi na kati o balobaka nazana na kati ya maki tozo ko bongisa moi eloko moko ya malamu po ete toyebi ke d'ici là toko bimisa yango na miso ya bato nyonso. Yango mikolo nazana na moi maki moi moke na yebi ke kala mingi te makambo ekosimba. Elobeli oyo mama Rite Mbanzo lobi azali ko bongisa moke biso ba etomesana makambo wana toyebi ete bayaka mais soko ba moni ete mapona mibandi nde akolobaka ko bongisa no moke mama Rite Mbanzo fondation ifsengeli population no eza kuna batunaki mwa mingi oyebisa biso un peu mwa moke jusque na kati ya fondation na yo Rite Mbanzo eloko nini ozali ko préparer pour na kosalisa ba fille mère ya bongandanga ezali parmi ba mituna bana basi bakotuna balobi tunela biso mama Rite biso awa bana basi tozina mwa ba problème mwa mingi tozo zanga lolenge kani ya koyeba ko s'en sortir eloko nini ozali ko préparer pour na ba jeune fille pour na bongandanga tango ko kitakuna. Oui, tant nazo kita na kokita kuna je m'excuse naza ko bongisela bino ba maman ba fille mère na sombi 30 machines à coudre naza ko luka lisusu na meka ko bakisa lisusu pe koma 50 po tena kitana ngo kuna et puis nazwa pe ba formateur oyo balakisaka donc tolo balakisi po ete balakisa bino et puis natalaki pe mingi po na makambo ya koyeba pe kokoma yango nazwaki pe moi ba formateur po na bameka kolakisa bino pe koyeba kokoma na kotanga parce que talaka kande tozali kokende moi si lelo yo soki alingi ba pesa valeur il faut ayeba pe kokoma moi moke hein président de la République Fachi Beton alingi ke tozala égal donc égalité entre mobali na mwasi yango nga pe na talaki na lobaki ba mama ya fondation na ngai ba fille mère na koyi kotika bango pe boete il faut pe na la kisabango moi kokoma moi moke pe koloba pe moi un livre français na miso na bato yango na ebisi bino bozala kimia nga na kokita kuna pe na ko luka lisusu pe lisusu komeka ko lakisa bino lisusu ndenge ba fabrikaka moi savon ndenge ba salaka moi o ba bengaka gofre bisikiti donc biloko ana nyonso tozo ko bongisa malembe en tout cas d'ici là na kokita kuna na mabele nakanisa bongo ba mama ya bongandanga kuna na territoire bongandanga bosi boyoki moi makambo oyo abombeli bino azongise na makambo na bino kasi mama Rite Mbanzo nalingi na tuna mwa motuna moko bandeko ya Équateur Mambenga na précisément na province ya Mongala na territoire ya bongandanga bato ya bongandanga bakolela mingi balobi ete baza na souffrance makasi na oyo etali pasi ya mai pasi ya courant pe bazina banzela te mama Rite Mbanzo yo ozali awa na Kisasa ozali na fondation est-ce que ozwaka ngonga na fondation na yo ya komeka okende kotutaka baporte mpona koluka solution na bandeko na yo bazali kuna na bongandanga po ete bazwa solution na makambo etali nzela makambo etali courant etali mai pe batongela bango mwa bandako to pe ba ekole ya kitoko mwa basosiema na ebite mwa likanisi ezali ndenge nini fondation ezwaka ngonga wana ya kolobetaka baporte pe ya bakonzi mpona kozwa solution ya bandeko bazi kuna na bongandanga. Oui, merci pour motuna na yo. Oui, naza ko beta ba porte partout, naza ko lelela ba konzi et surtout pour na territoire nangai na bongandanga. En tout cas, vraiment naza ko lela mingi mais misusu ba promettre nga ba la kingai mais toza ko zela lisusu soki ndenge ba la ki
que bako réaliser yango ezali pasi papa eza vraiment pasi tala kaka loboko moko pona komeka kosunga ezalaka vraiment pasi mais occasion yango ozwi na émission ya Moluba Bwende na balobeli mboka occasion ya kolobela bakonzi otali obe micro caméra wana obandi ko diebisa bakonzi ya mboka no ndenge nini bongandanga ezali na pasi tamuso zo no betele bango porte bakozwa makasi ya ko répondre correctement te oloba boy peut tata mokonzi ko la tala émission yi président de République atala émission yi na ba ministre Sama Lukonde batala ka yango ba ministre finance pite ya finance batalaka meka koloba mama bayoka po ete ba ete bongandanga pe bato bazalaka kuna oyebisa bango message ko uta na kati na motema na yo pe pona kosunga peuple na yo ya bongandanga wana. Oui, message nanga ezali boye en tout cas naza kosenga epa ya président de la République Fatou Beton Mukwantombolo vraiment meka kotala nanu territoire nangai ya bongandanga ta ndenge toza ko souffrir tala ndenge ba mama bazo komona pasi tala ba papa bazo mona pasi naza kosenga na yo omeka kosunga na gouvernement no mobimba papa Sama Lukonde naza kosenga epai na yo vraiment talela biso nanu territoire na biso ya bongandanga en tout cas ceux qui moyen ezali ne fiska ta ba forage parce que baza ko mela mai moko au vraiment eza propreté ba mai ya source wana eza na mwa ba nyama mike na kati vraiment nazo senga s'il s'agit même ata ne fiska ta mwa 5-6 forages ekozala malamu et puis meka côté la biso et surtout na nzela ya mai kuna na nzela ya mai kuna bazana problème sérieux kuna mai ya ndenge nini sika masuele kaka babwato ça basalaka balobo kombisi non ezali kuna na bombindo quand je dis bombindo tozali na bombindo tozana bokato laka kuna ezali pe ba village ezali kuna donc kitongo tozoloba ezali tozalaka na mokili tozali pe na mai ba otanga ezala kata territoire ya bongandanga ezala kata territoire ya bongandanga papa alors naza kosenga côté okuna nyoso baza communication ezali pasi kuna ata antenne moko te ya communication la génération oyo ozoyebisa ngai ke na bongandanga communication ezali pasi mama ezali pasi donc kuna na bombindo pona komeka kobenga ndeko oyo azali na bongandanga ville il faut asala ba kilomètre na ba kilomètre kuna réseau ezalaka te système ya kala yango wana eza kozonga yango nazo senga en tout cas président de la République talela biso likambo pona province na biso pona territoire bongandanga toza ko souffrir bande konanga baza ko souffrir même ngamo ko persona kiti kuna en tout cas communication ezalaka te donc il faut na sala ba kilomètre na longwa na bombindo pona kokatisa kuna na iate donc il faut osala vraiment ba kilomètre talela biso likambo papa Fatou Beton sale talela biso likambo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nakanisa ba ndeko ya bongandanga bolelaki mingi bolobiete bozana moto kolobela bino awate yango nakenda ikoluka lisusu madame Ruth Mbanzo na fondation na ye aya un peu kolobela bino peut nga Moluba Bwende na komana na bongandanga te ye lokola vandi na bongandanga azali mwa mabele ya bongandanga yango na bengisaki ye peut eko loba na tina na bino kasi madame Ruth Mbanzo to solo na no mwa moke na likambo yo to monaki 145 territoires et Salemi bongo na bisika binso est-ce que yebisa biso mama Ruth Mbanzo loba na bosembo nyonso peuple no ya bongandanga bazali koyoka yo est-ce que na bongandanga 145 territoires et si ekomi kuna soki na no comité olobela bakonzi olobela premier ministre Sama Lukonde olobela chef de l'état olobela bango pour être même bana ko salisa peuple na yo et sika yo uti na bongandanga. Oui, merci beaucoup Moluba Bwende. Pour la question na yo, en tout cas 145 territoires. Bon, ici est Komaki. Dernièrement. Makati a vu la bongandanga. Na babandina nuna na Mongala. Ba tindaki ba ingénieur so totali pe na Bumba to moni pe kuna ba tracteur yaki ba mituka oyo me makaba mabanga na ba camion wana bon pour le moment non nous vraiment bandité. Bon,
mais ekomi kaka ekomi nano ekomi toyebi te soki ekozala wana batika mpona flatterie te koflatte bino mpona kampani bazwa bavoi wana toyebi nano te biso mpe tokozimele tokotala kaka na koleka lisusu obe na plateau na yo mpona koéclaircir yo lisusu mpona likambo wana. Mais na bongandanga nano bamoni ata camion moko te ekoti na bongandanga mpona kosala misala. Camion kokota nzela nini kuna nzela yaka te kuna nzela est-ce que na bongandanga bavoiture ezali? Bavoiture eyi te kuna yaka be bamoto tukutuku. Bongandanga eza obe tukutuku kaka. Vraiment nakolela makasi ngai moko nakosenga na bakonzi ya mboka. Vraiment total nano makambo ndenge ezali kokene na réalité. Congo démocratique ezali pays moko monene kasi makambo mosusu ekosala ezali makambo ya génération ya lelo te. Bato ya bongandanga wana territoire ya bongandanga boko bimisa ba député. Ebele ba député boko bimisa na bongandanga. Oyo bobimaki na bongandanga na kosenga na bana ya population ya bongandanga bopono lisusu bango te. Bana bongandanga batata ya bongandanga bamama ya bongandanga badepute na bino babimaki kuna oyo bopono lisusu bango te basali manda 5 ans mobimba 5 ans basali mbula moko mibale misato mine pe mitano basali bakokwebele na misolo ata moko te akei kolelela premier ministre po bakende kosalela bino nzela ata moko te akomeli président de république po bakende kosalela bino nzela ata moto moko te soko bozongisi bango bodi mpe bokobima babolole ya kosakana te esengeli boyeba kopona bato oyo bakoya sika mpe bato yango bakoya sika botala nani aza kolobela province na bino botala nani azali kozwa makasi ya kolobela bino na marite na ebite soki ye pa tiaki libaya soki atiaki libaya na ki député soki otie libaya na ki député bopona nde ye soki yo kotia libaya bon esi pe esili soki marite soki mwasi ya boya timi apostile esengeli bopona nde ye po ete azozwa courage ya kolobela bino bongo tomeka lisusu koyambo te tosolola mwa moke na monaki na bavideo moko la fois passé ngai moko natalaki il semblerait c'est comme si nos frères nini moko esalamaki mabele bukanaki ebomaki bato ebele na bongandanga nayebi te ndeko s'arrive totila ngai mpe village oyo na bongandanga esika bato bamona nano bongandanga ngo bamona nano eza na forme nini plutôt na lisala oyo esalamaki na lisala oyo esalami na lisala bomona lolenge nini lisala ezali to baka lisala ngomba yango nde yango oyo madame oyo eza na zamba to wapi? Oui, ezali lisala lisala on a territoire à lisala? Oui, na territoire à lisala isika défunte Mobutu bisika azalaki kovanda nde lokola ekoma nango abandona yango érosion esalama ya munene batu bakomona batu bakoleka bamonaka bakoleka mais tant toza koganga toza koloba pona ba érosion oyo ezali na lisala érosion oyo ezali kuna na bongandanga batu bakoyoka kasi tozomona réaction moko te kasi lelo oyo nde mbula oyo ebetaki nde ememi poto wana nyonso na ba érosion wana ete koboma batu kuna na pêcheur kuna na libongo kuna ebomaki bato bakufaki ebele mais toti video wana te parce que ekosala somo na mitema na bato yango nazali kolela na gouvernement ya mboka na biso vraiment oyo tozali na ba province topesaka kaka makasi te omoni te ke madame Mérite Ngbanzo c'est comme si basa ko privilégier kaka Kisasa. Oui, Kisasa tokei mwa muke na este kuna banzele ezali bokei mwa muke na Kasai kutu babandiko bomsambe siko oso mona te ke c'est comme si tokobe yango nini moi injustice ezali na côté tali ba province to eza ba gouverneur na Mongala kuna est-ce gouverneur ya Mongala wana mosala nini akosala kuna vraiment gouverneur bozane na Mongala wana papa likambo ya gouverneur na koloba gouverneur akosala eloko moko te ngai pona ye a déposer atika Mongala batu mususu nde bazwa relève ba diriger kuna eloko moko eza kosalema te lelo yo ebele la bato bakufaki wana yo tangu yo odwi bokonzi ya liboso kotala be obandana otala ta banzela otala ba école otala ba hôpitaux kasi yo ovandi obele kaka koloba oyo koloba batu bakoyeba te makambo oyo lobaka batu bakoyeba te biso tolingi nde mosala ngala Mongala
na lobby biso tolingi de mosala donc hésité bati yo gouverneur yo vanda ka gouverneur ba ko mono ko leka wa pe ozota mona mituka ngo esa aleka non na bongandanga gouverneur na bino mongala anyataka makone na bongandanga en tout cas dans to mona ete na bongandanga na tukutuku to ba mo ke akenda ko bena bumba mais na bongandanga penza na bongandanga boy ba ko mba mona e nano te bon ngai eloko ngana koloba soki gouverneur olingi province na yo telema sunga parce que ba compatriote o ba kufaki wana lelo yo bazalaki pe ba voir Fati ba kokai ko voter président Fati azonga na deuxième mandat kasi lelo yo ba compatriote ba kufi yo vandi sepeli osali 3 jours ya day eza malamu mais soki yo osoki ide wana ya kobeta pe ndenge na komona ba gouverneur mususu ba kobeta ba porte et pas ba kondi ta gouvernement ya Sama Lokonde ba kobeta porte ba kobeta lelo yo bazoko kita bazosunga bango yo ovando be na bureau yo beta ka porte te lelo yo ba o ba kufi wana lelo yo loba eza pe ba membre na nga ya fondation pe ba kufi wana. Alors na koyebisa yo gouverneur soki okokoka makambo te tika pesa baoyo bakokoka bazali bakosala mosala yango pe mikolese siri nango yango wana ndenge mikolo pe siri bakokenda balinga te bakokenda kasi osengende kobeta to kobeta ndesete na population aussi na bango na Mongala kuna parce que lelo yo na circonscription ya Bongandanga na territoire ya Bongandanga vraiment bosengeli bopona bato ya bosembo bato bazina na mpifo bato bazia kotelema po ete Bongandanga kenda liboso tango lobike Bongandanga eza na nzela te na ebite na régie kuna et pas ndeko sarive soko si ata na photo moko ya Bongandanga oti anga pe nanu to mona nanu Bongandanga ngo soki ça représenter eloko nini parce que ko ça la pasi makasi komona peuple congolais ko suka o ezi zamba to ezi vila ngo ko benga territoire ya Bongandanga territoire ya Bongandanga si yango wana tala botala nano makambo yo vraiment botala territoire ya Bongandanga bato bazi ebele awa population kasi botala génération oyo penza o ezi bilanga to ezi ville to ezi territoire ko benga territoire pe ba député nationaux ba ko bimao ezali soni merci na Radio Kapi pour na photo oyo photographe ya Radio Kapi net na kanga yango nako senga na bino ete boyoka soni gouverneur ya Mongala eza na biloko mususu komeka suko postuler te po na ndimi te ka bato bakoyiba pona yo ezali soni parce que na Mongala tala na Bongandanga wana ezako papa soki photo mususu ya Bongandanga ya otia nanu to mona yango penza malamu po ete ezali soni na province ya Mongala toza na Lisala toza na Bumba toza na Bongandanga vraiment bokana Bumba oyo to mesala koyoka Bumba to mesala koyoka o Bumba loso ya Bumba yango ezika lokwa mboka ezi eloko te banzela malonga ezate makambo ya malamu ezate ezali kosala pe pasi na République démocratique du Congo vraiment ba élection yango ezali kosalema awa soki ndeko bato ebete ba candidat président bazali ebele soki ndeko Tshisekedi akozonga ka lisusu akotala soko pe kozala yete wa koya vraiment asengeli kotala lolenge akosalisa population na Bongandanga na Bumba pe na Lisala madame Ruth Mbanzo na kanisa population no ezali koyoka kuna na Bongandanga bazali koyoka ndolenge ozali kolela poete bayeba na kozwa kimia bayeba na kozala malamu esika tozali kasi tokota nano na mwa makambo madame Ruth Mbanzo ozali femme politique okosala politique madame Ruth Mbanzo lelo yo zali na côté union sacrée boko soutenir ndeko Tshisekedi Tshilombo mais ba ebele ya ba candidat nyonso yo moni o basi bati ba candidature na bango na présidence ezali ko bangisa bino te ke moto na bino boko soutenir ndeko Tshisekedi akpaya tozina ndeko Martin Fayulu le président élu ndenge bango balobaka tozali na ndeko Mozito tozali na ndeko Katumbi Chapwe o na ebi atubaka tonga kuna bo santatia mwa mal à l'aise tozali na madame Ifoku mwana mwasi obe moko tozali na ndeko Noeli Chani tozali na ndeko Mukwege tozali na ndeko Constant Mutamba na ebite soko na bosa ni sunani
bato bazali moi ebele kati na esika wana ezali kolobela ko bangi sabino te na union sacrée que de Tshisekedi akoya ba gagner na bato mosusu. Oui, merci pour la question na yo. Tant que nazali na union sacrée toza ko banga eloko mon côté parce que ba o nyonso ba candidat wana nyonso bazo ko bangisa biso ata na eloko mon côté parce que lelo yo ezalaka nde conviction soko zo ko sala eloko ozo sala na conviction yo soko za ko sala batu ba ko zana sima na ba ko tindika yo sala okokende na échec parce que lelo bilan il y a président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi mutu nyonso ayebi yango parce que lelo yo ozako tout babasi ozalaki ko bongisa banzoto abasi kasi lelo yo changer olobité ngana comme président de la République. Yeba c'est pas comme président. Yo ya bongisa ba maman comme président. Yeba luli ki présidence. Ezali mabete mais mutu na mutu ndenge nzamba sala mutu na mutu azalaka na mosala na ye o balobaka ozana don ya kosala eloko boye eloko songolo pakala soki otekaka makala tikana na koteka makala soki otekaka mapa tika koteka mapa tika muta politique tikela e politique parce que bozali kokobangisa biso ata na eloko moko te. Le président Félix Antoine Tshisekedi yende azali numéro 1 yende lelo soka alakisi bino bilan na ye mutu nyonso azondima ye alors nazo senga na bino papa tozana na campagne te merci beaucoup. Non tozana na campagne te mais toza ko solola déjà makambo etali ba élection parce que le lobby to kokoto déjà na sanza ya 11e mois bientôt là to komona ba ministre il faut ba démissionner hein ba AG ya ba entreprise à l'état il faut pas démissionner parce que to kokoto na campagne bientôt là kasi madame Ruth Ngwanzo to solola no moi moke na province ya Mongala oyo territoire ya Bongantanga esika yo uta moi makambo ya mabepe ezali bato bakolela makambo moi mingi ekosala makuna IGF ya ndeko Alingeti est-ce que assez akoma na Mongala pona okene ko inspecter ko sala contrôle ya gestion ya finance ya makambo ekosala ya finance ya côté kuna na Mongala. Oui, papa, merci pour la question. Naza vraiment ko senga, hein? Naza ko senga na au bisonyo sotoyebi papa Jules Alingeti. En tout cas, au Kendaki, au outil ko kende na Kasai oriental, au kutanaki na gouverneur. Ngana ko senga na yo, au kitana nu awa. Na province de la Mongala. Okita parce que na yoki en tout cas population bakolela parce que gouverneur azalaki wana oyo azwaki bokonzi kokoma kaka azwi bokonzi directement à instaurer taxe moko oyo OCC. Alors na kati ya taxe wana ye akutaki prix moko ezalaki 377 ye directement à Tiangona 1000 francs. Alors 300 on a moké. Ba yebite que condition ya vie ya population ya kuna ezali na niveau ya mbongo wana. Ezali na niveau ya mbongo wana ba komona pasi moto kolona mwa masangu na ye akolona mwa nguba na ye kokoma nango na port il faut futa ba taxe wana nyonso. Yango na kosenga est-ce que mbongo wana nyonso o yazozo ya ba taxe wana est-ce que batu penza balandela kaye pona basale ba suivi ba yeba en tout cas eza wapi ezo kende wapi ezo bimela wapi yango na kosenga na yo papa Gilles Alingeti tinda batu soki yo oza vraiment occupé tinda batu inspecteur ya finance ba kitana nukuna na Mongala parce que oh biso tosomona et puis batu bakolela bakobenga ngatango nyoso na téléphone bakoloba mama Rite Ngbanzo lobela biso kuna en tout cas moyen ezalité na port en tout cas soki taxe wana yo futite eloko na yo ekoleka te yango na senge pa na yo meka kolandela biso wana vraiment nakanisa message oyo ndeko Jules Alingeti na ebiete ye moko soka zina ngongate ba inspecteur ezaka
pour na yemo côté tant balobi IGF et la kisite Gilles Alingete les ali na inspecteur ya finance ebele donc madame Ruth Ngwanzo na fondation ya azali ko senga était IGF akbete tour kuna na katia province de la Mongala ameka kotala un peu ba taxe o ezali ko mata na ngonga nyonso au gouverneur ko sala misolo wana ezali ko sala nini parce que bongandanga to kotala bongandanga wa nzela ata mokeza exacte motuka ezalaka te na bongandanga motuka ezali te eloko te nini te na Mongala wana tour papa l'accent na no tour de contrôle oyo de konabiso ya SID ya la muka akendaka kuna kotambola na sepera na vidéo l'accent na tour de contrôle na Mongandanga te lelo tala tour de contrôle tia moi volume moke tour de contrôle ya Mongala tia nan ya Mongala et ali awa to ko zela to zo pepo to na sasa to sisi meeting ya kafuka foto yake na président Eli Martin Fayulu. Mais mokolo na yaki na mona ki te po ete bato ba yaki meke na report tango na ko zonga na tia miso na bi na lukana no tour de contrôle na kanga ata photo tour de contrôle ya report isala yangoy tala la kisa egui moni biloko ke tourner kuna tour de contrôle donc ezali eloko moko nde batongeli bandeki ndeko na ngai ali kuna boye mwinda te nini te siko tango ya mvu tango matanga makitaka ye moko abata maka lolenge nini pepe et kuna salle d'attente tourner na moke salle d'attente yango iwana et on de toilette moni nde bafandi et totangi quel âge to sibi université 62 ans après l'indépendance tala salle d'attente sika oyo boye 58 millions de dollars ba uti ko yiba semaine okuna ko elekaki na kisasa ko ba sombela Félix Tshilombo ba mintu ka batia na province nyonso 58 millions de dollars wana so ba gata na 5 millions de dollars pamba piste oyo ça date oyo tout de contrôle et 300 millions ya RAM et bongo 400 millions 600 millions il y a 100 jours bandeko déjà ce que zali boy est-ce que bazaka le futi ba momoko to za la série to lingamboka oyo Lumumba kufi pona mboka oyo Mobutu pe abundi malgré yepe ayi moloki ya Congo pamba te lisale sika botama boye olingi mondela to solo lengeni e pana na loja ezaka awa pe boye sika mboka oyo nana loka bato nana loka gouvernement tilo jelutala 3 ans OK vraiment nakanisa bouti mona wana ezalaki ndeko epenge merci na eloko yo vidéo oyo nazaka soki na otalango esaka ngai pasi makasi mais quand même bayebisi ngai gouverneur malgré makambo mosusu ekosimba te balobi quand même na aéroport atongi salle d'attente honorable Era merci beaucoup honorable Era na kati ya lisala merci beaucoup honorable Era na ba information ya province ndengo pesa kangai ba information merci beaucoup honorable Era confrère journaliste mais aza député provincial na kati ya province na kati ya Mongala kuna kasi malgré batongi salle d'attente mais tour de contrôle wana mabaya mama eloko modèle oyo eboko sala ndenge ni tala aéroport ndenge no ndenge za kaka ndenge na yebisaki bino en tout cas soko kiti na aéroport okotangisa nde mai na miso yo moko monika tour de contrôle yo moko monyango eza kutu te ya kobeta lisolo na nkuku yo moko tala na miso boye kitakobele wana na mabele wana ekitakobele wana badepute bakovotaka bango bakokende voyage bele wana ndenge bazaka na assemblée bakendaka te lokola bamoni campagne elingi kobanda bakobanda koya wana basiba ebele kutu basiba kitaki peuple bozala mayele population ya province ya Mongala population ya bongandanga bozala mayele botala nani bokopona bopona lisusu bango te yi bozwa lisusu bango te botala nani bako faire souffrir bino population ya Bumba bopona lisusu ba député bopona gi te po ete basali eloko te na Bumba population ya Lisala bopona su ba député bazala gi te po ete babongiseli bino te soko bolingi esika na bino epo ebonga bopona bato ya malonga bopona bato bako défendre bino bopona bato bako loba makambo ya malamu po ete makambo na bino ekenda liboso madame Ruth Ngwanzo yo ozali mwasi ya mama ya politique ozali mwasi monene na kati ya politique okotambola na constitution okomi avocat ko sala droit livre constitution journal officiel na moni constitution de la république okotambola ngo bolikambo ni
Ok, merci beaucoup pour la question Nayo. Ngai nazali économiste. Alors nako tambolaka na oyo babengi constitution. Biso to lingi lisusu eloko oyo ezonga lisusu te. Biso susi to lingi biso eloko biso to bino banani mama. Biso batu ya union sacrée. Tokoloba. Donc, en tant que mouton union sacré. Na lobby en tant que mouton union sacré. Na lobby boye. En tout cas, ma compatriote nyonso oyo ya Mongala, de la Mongala na senge panabino oya biso parce que tozaki na congrès. Oya biso candidat na biso o biso tosi toponaki ezaka kobele moko Félix Antoine Tshisekedi. Nkwantombolo toko senga na bino nyonso. En tout cas, bon mekako. Biso souci na biso tolingi to changer constitution oyo. Bon changer on pona ni. Il faut to changer yango. Parce que eza na article mususu a moyen to loba ezalité. Biso tolingi constitution oyo e kweya to sala oya biso constitution. C'est la président voyaka lisusu soki pe bino bozwi na bino mandat te oya koya kuna soka ye a changer lisusu constitution. Donc comment na ba constitution ngo combien mama na ngai? Biso tozana kondima tozana elikia parce que équipe à Jésus est ratakate. Ah maman ya zima tata bangala ya solo balabaka bazina miso ga botana liso na bakate soko zaka ya solo ne mandeko bangala botomboka te ne balabako mongala miso gati ayibaki masuwa ya mondele na kanisa boyebi lisese wana vraiment ezali esengo makasi bomoni mwasi monene oyo toyambi mokolo mwa lelo kasi madame Ruth Mbanzo mwa motuna mosusu na koluka kotuna lelo oyo na Congo démocratique ba maman est-ce que ndenge yo monelaka mboka na monsieur ezali kotambola est-ce que ma maman bazali kotia bango na esika na bango soki tokei malamu totala ndenge pays est-ce ba maman penza baza kozwa place na bango ndenge ba koloba égalité ba ko sala pene égalité wana na makambo tali ba maman. Oui, égalité vraiment égalité ba côté mususu eza vraiment respecté. Eza vraiment respecté. Ngai eloko nga naza ko senga parce que ezalaki le président de la République yende mutu a senga ki égalité za la partout mais bisika o bazali ko respecter yango te nga na senge panabino bo respecter yango bozwa mwasi na mobali botiaye bazala na égalité. Nzambe ati mobali chef bino bongi to comme égalité. Nga na ko senga en tout cas vraiment côté wana nanu botana nu bongo nanu parce que tomeki na bibali parce que ce qui est le totali bato ebele bazoko détourner ka mbongo est-ce que yo so moni moyena tanga kombo ezate est-ce que so moni mwasi moko basi bakangiye a détourner mbongo a détourner vraiment mbongo bakangiye bako memaka ekuna samba e na note yango bazolo batangu président le défunt Mobutu balobaki otumoni ba mama otumoni président Mobutu. Alors siko pe komisoko otumoni ba mama otumoni Félix Antoine Tshisekedi. Ndeko ça arrive soko ko ikotiela ngai vidéo ya mama wana oyo sali rage na réseaux sociaux oyo dossier bazali ko sambisa. Na yutala nano expression ndenge mama wana bazali ko kumbaye totala nano mama Ruth Mbanzo atala pe nano kibo mama soki ya solo mobali oyo abali mwasi na ye mwasi na ye baboti bana aluki a dénigré na ebite soko mona ka vidéo moko oyo tambolaki na réseaux sociaux komona mobali mwasi na ye moko bako wela kaka soki bana bazalaki pe na justice mais mobali wana lokola azali juge na tribunal ya commerce a usé na pouvoir na ye pona ko zwa mwasi na ye kopesa ordre batia ye monyololo bakanga ye batia ye singa bakenda na ye na boloko. Mais lelo oyo maman merci beaucoup na justice ya mboka wana vraiment je reconnais na acte oyo ndenge bazwi yango pe na sengi merci na excellence Eve Bazaiba oyo alataki poso en tant que avocate peut azali juriste en tant que avocate alataki poso penza atelemeli likambo oyo kuna na Kisangani pona yo likambo wana totala nano tia moi volume moke toyoka moi moke comme ça totala maman eba kopesa en tant que mwasi likambo oyo so iko sala une femme Bwana bana na ngai na kufa
nakufa mpona bana na ngai mpona bana na ngai nakufi mpona bana na ngai jise tomonaki na pasi siasoki tete yokokabola biso na yo bana na ngai misala ya molili ya siasoki te ndolinga bomelanga bana na boye bana taniuye batoto banduku bukuye batoto yangu batoto yangu Mungu batoto yangu batoto Jise Zambala Lazali akei na prison pona bakai pona boy bana na kama kota na bisaya mbodi batu yasi asokite oya bosi mbangai maman lokola yo mwasi ya libala mobali na ye aize na pouvoir aize na force na ye mobali alakisi na bato kazi mobali azali juge na tribunal ya commerce azali professeur des universités na kosenga vraiment na gouvernement na biso na ebite soki montaboye est asengena azala ta professeur na université to kozala juge madame. En tout cas ezali soni professeur ya université vraiment au exemple nini yokolakisa vraiment eza pasi vraiment mwasi na yo mama ya bana na yo vraiment okino kusala biloko modèle wana en tout cas ponanga aza mutu akokanga va même na ba policier wana oyo bakendaki kosimba mama wana na nzoto donc baza batu vraiment ya kokanga ndeko s'arrive soki ba image d'illustration eke na ebi ke bana oki onde bakanga ki bango na minute oyo bakosamba penza na ebi te yo atanke mwasi pasi nini oyoki na likambo oyo esalinga pasi esalinga vraiment pasi parce que ay humilier na mwasi na ye vraiment mama bana na ye eza vraiment eza malamu te bana mwasi yongo mama ngoye wana kosamba liboso ya ba juge penza vraiment eza vraiment malamu te en tout cas nga nazo senga vraiment ndenge balobaki ke en tout cas vraiment il faut vraiment bakangaye parce que eloko boye vraiment pour ne pesa ba oyo mususu ba koluka pe ba meka et pesa ba ngope ko banga tala tata oyo ko major ko pesa ba ordre kangaye akotinda ba gumba mwasi ya bato eza pasi vraiment eza pasi bango vraiment il faut ba kende na nukuna na prison wana peut-être wana bako zo moi mateya na prison parce que ce n'est pas normal. Moi si boye boko kanga elo kwa moibi moi si na yo boboti ne bana oko kanga e boye lo kwa moi moto moko soka asali crime nini mais yo moi si oko botisa e bana ezali pasi conseil nini okoyi kopesa na ba mama nyonso oyo bazali na mabala na oyo etali ba conflit ya bana boko bota conseil nini okoyi kopesa? Oui, conseil na kopesa ba maman en tout cas ndenge balobaka pe mwasi il faut azala soumise na kosenga na bino pe il faut koyeba pe kotosa mobali parce que mobali nde atako bakoloba égalité mais na foyer il faut toyeba tozala pe na place ya bo ya maman komikitisa liboso ya mobali en tout cas nde eloko nga penza na sengi na mama ba mama nyonso tozala vraiment na botosi pe na mibali nazozonga lisusu na mibali komona pe mwasi zoba te soki mwasi akopesa yo respect yo ko abiser lisusu na respect wana koyokisaka esoni boy wana pe ya malamu mingi te mais na sengi kaka nde vraiment na kati ya foyer bozala toujours bozala ini bozala bomoko et puis Nzambe akoyeba kobatela foyer wana. Merci beaucoup madame Ruth Mbanzo toyambi bongo mokolo mwa lelo nazali ko rappeler te madame Ruth Mbanzo azali bongo une dame oyo azali na fondation na ye Ruth Mbanzo fondation na ye umeli mingi na kanisa
na province ya Mongala na territoire ya Bongandanga bayebi mama Rite Mbanzo Malamo yango wana to yambaki ye mokolo mwa lelo pona koyeba na kosolola na ye penza mingi maye matali Bongandanga esika ye ya uta to ye ba Mongala eza ko fonctionner ndenge nini ba lisala pas problème nini ezali bumba ba problème nini ezali poete ba député ya ba côté kuna tout la mwisi ya zaza ba député ba mona na kate ba ekolia be mbongo en assemblée be ba kozonga siko kokene kokosa bato kokene kokosa population madame Rite Mbanzo malobe pai na yo osala conclusion ya maso to sololi soko mwa liloba pesa ki oloba ozwaki ngonga koloba te malobe pai na yo. Oui, ngai loko ngala ko senga na population ba compatriotes nyonso oyo ya Mongala ya Bumba ya Lisala ya Bongandanga toza lisusu na temps ya kolalisa miso te ya koyoka yoka te ngala ko senga na bino cette fois-ci ba tata wana oyo ya mikolo oyo ke basi balembi parce que lelo yo ata loi moko te kuna na niveau ya nini ya parlement ba proposa ata loi moko te bango bele ko nimba na bakiti alors balobeli ata province te ata loko moko te alors lelo yo kako bele batuana lokwa ba ko mesala ko kosa bino na mwa mbongo moke apesi yo mwa polo mwa liputa yo lobi yo ngai pena na voter eza pasi nga na senga ko senga na bino cette fois-ci bo fungola misu botala nani oyo bino boko voter po etabundela rabino na sendi na bino bana Mongala et surtout ba oyo ya fondation na ngai nazo senga na bino muto ya kokosa bino te mama Rita azako ya d'ici là nazo kita na mabele et puis na boyi ko yebisa bino makambo nga na kosala kuna parce que ceux qui na lobby bako devancer parce que ebele bazana na ba poste ba ebike bazana bakanyaka na bango ebele bako devancer kuna nga na bombi bana Mongala bozela ngai bana Bumba bana ya Bongandanga nakoya. Merci beaucoup. Merci Madame Rite Mbanzo Nazongeli Lisusu azali responsable to leader ya numéro 1 ya fondation Rite Mbanzo oyo ezali bongo na siège nango ezali bongo na fief na territoire ya Bongandanga. Merci beaucoup nakanisa population ya Bongandanga yoki peuple congolais bomoni bino moko basi bosengeli botelema ba mama bosengeli botelema oyo mama onyonso o ayebiete azana domaine politique ozana posa Moluba Bwende ayambayo obengi ngai na numéro oyo ezali affiché na télévision mama nyonso azana problème oh basala boy likambo na omoni dérangeaka yo oh babotela yo bandako na bato ya l'état oh l'état sala bino boy benga Moluba Bwende na kolobela ka bato nyonso na lobika ba mama te ezala ba papa oza politicien oza nani ezaka politique te mais so on nyonso aza lésé na problème o eza ko déranger ye ko ka sonité benga Moluba Bwende ezala mobali ezala mwasi Moluba Bwende akoloba problème na yo sembo peut-être toko sala boy pona ko salisa Congo na biso to salisa mokonza mboka pe faut ko salisa kaye opesa ka mokonza mboka ba information to opesa ka ba information mususu ba service à l'état yeba pour que même ko sunga donc vraiment ezali pasi province à Mongala ezali na souffrance surtout mingi na Bongandanga esika mama Rite azali kolobela Bongandanga ezali na pasi vraiment la fois passée na sala ki tourner na Congo central bomonaki na lobela ki Congo central makasi esika bandeko na bateo na bandeko Théo Nyangwila bandeko Juma to lobela ki Congo central makasi na problème bazaki nango ndenge batum sep abuka bandako na bango sep osengeli kofuta bandako ya bato wana na kotika kayote okofuta bandako wana tata mokonzi ekola koyoka likambo oyo ata lelo ayoki te lobi te mokonzi ali tata mokonzi akoyoka yango vraiment osengeli ofuta yango tata mokonzi ekolo de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akokende ko déposer candidature na ye mokolo mwa lobi samedi akokende kotika na kanisa bokozala kuna bino nyonso pour kotika ye vraiment ezali bongo Mwanga Chuchu ndeko tselanga rapidement photo ya Mwanga Chuchu bauti ko condamner wa Mwanga Chuchu na peine capitale Mwanga Chuchu oyo azali moko ya bato oyo azali député national bato ba komona o député mais botala tata oyo azako coopérer na Rwanda azali na service ya Rwanda tata wa ko tchajo vraiment na ebité na lobelo konini bolimbisa po ezali pasi na motema mboka na biso ko souffrir
merci na justice, merci na justice ya mboka, merci na ba député, merci ndenge bolongola ki humilité, vraiment peine capitale ya tata oyo bo bloquer kuna afanda mwanga chuchuru fanda kuna na boko oyo kama kamone ezali ko salema. Bongo merci na bato oyo ba accompagner ngai, merci na bosa na kate na mosali na Nzambe prophète Konde Paulo Dominique na mama Asaf na confession religieuse Loba na Nzambe Mobimba. Merci beaucoup na les amis ya Gérine Mbalemba kuna na Mongafula na Lukunga fondation Gérine Mbalemba Mobimba, hein? Merci na koya kotala bino na bosanité les amis d'enfance de Louboisol Baba Osimba émission oyo ba master les amis d'enfance de Louboisol, hein? Na ngali makuna na Montikile vraiment côté à virage à Blandine. Merci na fils Bonzobe, mais Bonzobe, merci na Chaga Chambouyi, merci na Bande Konyonso, les Bonsaka, merci na Baye Bazana Poto, partout na Mikili, il y a les amis d'enfance de Louboisol. Merci na Bakongomani Nyonso, merci na Sarive, merci na Ndeko Joma, merci na Gédéon, merci na Nani na Bosani, na Ndeko Jordan, merci na Alain Dele, na Bosani te Lukunga Mobimba, Bana Mboka, Toseli, si émission lelo, merci na Madame Ruth Mbanzo, Oya Lobiete, pour na yeba changer constitution. Et c'est ngai, na fini moto, Robina go papa Léon, je n'aime pas lemba, botika la mala banda konabino, dokutani mbala ekoya.